toi. Soki oleki na mai na moto yonde okozikate garanti ya testament na ngai ya mwende. Qui te bénisse, sœur Mariana Ménapoua. Madame de GDTV mafuta sikezalinga obino la grande dame kana cadre actualité bandeko babolingo toi lisusu lelo oh là là le Congo mon pays j'aime mon beau pays bandeko Congo yana ba richesse moko ya sama beli carte na bato ba richesse non mboko yo na ebité bandeko na biso ka ndenge bouti ko mona mwana biso oyo yo ayoko longola biso bandeko non nzamba malamu bandeko kande baloba nzamba yoka kolela emitema kande baloba ke nzamba yoka bandeko babolingo. Sœur Marie Misamu était une sœur au batu balingaka tellement oti lelo batu bandimate ke Marie akufa pasi tellement na motema bandeko tozwa talent boye wapi tozwa grâce boye wapi tozwa yembela boye wapi. C'est vrai batu ba imitar na bango bato ba imiter na bango Misamu bato ba yemba na bango neti Misamu mais ko reproduire Misamu ye moko les amis ezalate bandeko nzambo ayoka kolela ya bato nzambo ayeba amona pasi ya bato alobi non ba kongole boleli mingi na consoler bino bandeko botala bébé na biso mwana biso ya mukie oyo bandeko tosala émission oyo toyaka kolobela mwana oyo bomona ye na ba image ba opposer ba question à répondre na précision un jour na date mais très bientôt bon mona émission ya mwana na biso oyo kombo neto bombi bon mon émission mwana biso na MDGDTV mafuta sika na ndenge inspiration ya na mama ndenge bandela bandeko o réincarnation ya Misamu rito za wapi mama songi bandeko réincarnation ya Misamu de Marie Misamu ya bébé ya mwana moke sko akola na dona talawana foka ko encadrer malamu oyo ezaneti kamwa kato émission oyo ezaneti bande d'annonce ya réincarnation ya Misamu ye wana mwana biso obuti komona Misamu azongi o réincarnation ezalate réincarnation ezalaka réincarnation existaka oui yango na bomoni preuve Misamu azongi bandeko loto loba mingi te to beta masolo ebele te toyoka poto yebisa ba congolais o bolingaka Misamu ti lelo succès Misamu esilaka te ke ya Marie ye wana azongi na kosala kutu bino émission pardon surprise moko et je crois lobby bon mon émission moko ekota na chaîne et ya ndeko na biso Marie Misamu moko ya bato bazala ba proche na ye kaka na souci ndenge ndeko akufa esalaka pasi mutu moko azala penza pemene na beta masolo vie ya Misamu do ya kati na ndenge lisolo ya Misamu ebanda na Denis Lesi Denis Lesi abima awa boyebi que non benini sauta ko tumba Zaïra awa soki une année passée soki 2 ans que non Misamu azala ba mibali ya mobali junior mwana Sonic afuta don ndeko na biso oyoyo aobete boyoka ye ndenge azo expliquer bino ba Marie Misamu na monsieur le pétage bakutanela wapi bayebandela wapi ebanda ndenge ni donc ye abanda kotambola na ya Marie abandolia abandolana donc ayebi ya Marie balobaka kati abetela bino bolanda émission na lobby na MDGDTV soyez connectés soyez branchés et raté déjà na nango mais tellement repoussani moi to ko tsona buto ezate bandeko bande d'annonce réincarnation ya Misamu nzambo eba ko consoler mitema botala ndenge ay ko consoler biso yango na oloba na moto moko tu as perdu quelque chose ya motuya obungisa mama obungisa tata vide wana oyeba te olela na forme nyonso sambela mais vide wana ezala kaka mon ami Dieu est capable de consoler ton cœur peut y recouvrir vide wana nzambe rien n'est impossible à lui. Courage à toi. Oh, là, qu'on perdra quelque chose. Ou encore, Mutumoya Mutuya. Nzambe. Nanzela émission, oh, a consolé mon témano. Et a comblé vidéo à la katina. Quand ndenge le loba congolais, ba ko tika ole la Misamu. Nanzela mwana oh, parce que, ba, un réseau ya, bon, mon boyete. À chaque fois, tu vas nous raisonner à Marie.
to raisonner à Marie bande d'annonce to bomi kombo na ye hein donc bozela mamba malamu ezo ya kanena la kaibino ke non na chaîne oyo kalate to zo élargir tante hein musala ezo sale madame talaka il faut matériel il faut donc obongisa bo banozwa penza ba montage ya kuba ba émission ya pas en pamba te ya neti te donc do année o esila te bozala toujours connecté et partager liker commenter surtout ceux amis nous malon liboso et kozanga te kotikela biso libonné que Dieu console ton cœur et couvre ce vide dans ton cœur oyo elelisio pendant ta molai parce que bungisaki ezala mbongo za nini nzamba capable sois béni ezaki nga obino la grande dame namoni mnomba la sima de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse à plus au revoir et merci bye. Pasina mokile sika kota lokole sateo nakima wapi testama nanga na pesi mutunyo swatanga o sekele nanga ye wala te pala tateo eloko ya motu ya kende yesu Artigalanga mi beleza i 43 sokule kina maina motoe Okozikate, garantie ya testament nanga ya mwande. Que Dieu bénisse, sœur Marie.